Maria. Faire wano yozo lobana aïe côté justifiana. Muningano. Faire wano yozo tanga kombo oba mama mibima ba papa mibima ba kokaku ko benge faire te ba benga ke papa hervé. Yebiti na mso benga ke papa hervé. Parce que yo tu peux na tanda yo mobe yo lo ba nobela. Aujourd'hui au TP caméra, aujourd'hui au bando ça la live on yo lo ba nobela do ça faire. Yo, na personne courage na Maria. O te mwana mke oyo baseni ozosala ozolanda bato wana bayaka bakoti na balive ngana bato babilobela banzo taliswa Maria Poutine ti batole oka bayaka taliswa na eza biso ba oyo net boye ngala ndo yana na bikende kolanga muluba na oye isute bandalo tilobi po manke faire gola mwana ngasolo matavia za pona faire keba et pour mon kenga na oki fimo boye ala sukulu kwa ngando bo kizengi ba boringa poto kanga bango alo ba pe robot Maria c'est ça le manasaye chaque jour. S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Maria, tika, loco, pardon. Tika, nickel. Maria, yoka. Yo te mwana alinga profiter na tiksa fere niama te mwana wa mkeo Maria oza nani na mboka oyo yo oza nani merci TikTok hein lelo pena ba se décider ba biba ndo kanga pena ba réseaux sociaux ngo ba biso otoke ba TV so yo sala nini na vie soki na spaghetti na makyo bando teka na mikonga te mwana donc ofandi na pena ozita na mo bokoti ti baba na mo basi bazanga eloko sa ba ko luka mibali na ba TikTok ayo bando sa ba zemo ya ba TikTok ba bando encourager que non loba na bango sa bo yo tala numéro mobile no mwana oyo mona apesa vie yo tala numéro mobile no Kevin Issa mazwa benda na caméra plus 97 et ce qui na 021 mobile no yo te parce que yo na tape na ya faire yo on le profiter kutoka mama na faire apesa ota mobile ya mwana na mke wana ya libumu munene ana bakeni wa ati volume de biso comment te focaliser na yo oza nani na mbuku to nimne yo lo kwa radio to ko imilio to sakaje yo Maria yo oleto so tala mtoto ando sala mama kamda biso ale to ko biso ko attaquer na tresi o tresi za ndeko na biso tresi za mwana ya papa na biso makila na biso ona tulu batolo bakamasa mumeni donc yo peno si courage wana ale tresi ole pa boma mota kesu ko postele kaka bukutuku ya mobali na wana abaseni niko bagolos ko bakomi na posa balongola muninga musala punda ezala bodi photo ye baka valeur na biso parce que musala autre sala yango wana ete daka pe Afrika ndakuna nena vandi liboso ya caméra boso na 6 na komi le 21 le 22 ba ofutanga na osala ngo na sentiment eloko te na ko pesa ndoto te na ko lakta batuma tolu na ngate na caméra ama ya bon biso ba boyko qui es-tu madame qui es-tu merci TikTok oh yo courage aux gens ouais ozaki na posta buzz donc ozaki pena na posta buzz ba yo répondre au mot donc nomoni na mona yo karage Maria sika to kozwa yo bombana makolo mikelo ka ba baguette à drumeta ya Nicolas Wanga yo ozi courage na wa o Dubai boni boyko boni boy baba nango bokomi na bakisa ba courage le boye ba isute faire faya ko faire tata faire faya ko faire tata yo faire nini oloba ma papa na yo obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divine invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bango ya mukolo fait ilata mabe maison divine abosali binote a Tchelibino promotion angolais à Pamba maison Given vous êtes trop amoureux du pays. Wow Given vous exagérez on n'aime pas le pays.
Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure où laquelle vous allez me suivre. Moi, votre présentatrice, Awa Chibasu Business Class de la presse congolaise. Je dis merci d'un grand point Kolo à battre la rangala bino à pesa rabiso souffre de vie. Poto vivre poto kuta la rangala bino na mokolo molelo. Et merci na général manager tonton Clovis Safim pa mama Doris Safim pa wana ba parade petit nanga. Et sans oublier l'âge du stade de martyr tonton Guilain Fipa. Je salue affectueusement toute la famille Fimpa et Gauloises et Gaulois gladiateurs. Je vous salue aussi. Je salue papa veut faire rigoler. Je dis des millions Moyembi, les pépés de mes enfants. Nika. En tout cas, félicitations na faire rigoler. Félicitations à l'équipe Mobimba. Oyo et accompagné qui est. Félicitations na ba mission tout bazala qui n'a pas peur de faire rigoler. Et les animateurs, les danseuses, les danseurs. Voilà, je vous salue aussi. Et en tout cas, merci Nabato Nyonso Bachara Papa avec quoi financièrement, spirituellement, physiquement et je vous dis merci parce que en tout cas album Dynasty volume 2 et Namaram Nango. Merci Penza parce que soki bino bozagite, soki bagolwa bazagite en tout cas tonga télématé belé baby ka wa face aux caméras ya rango pambate. Awa soka yese kazana makambu. Na yaki pena na face aux caméras na moi kana mais na lina kita mom kimena ko kitate parce que moi non Maria Mana no tsaki tiliboso na ndebino mona na TikTok bolobara. Banda tsaki tiliboso ano yo kana. Maria. Fere wano yo zolo bana aya ko se justifiana. Muninga no. Fere wano yo zo tanga kombo o ba mama mibima ba papa mibima ba kokaku ko benge fere te ba benga ke papa hervé. Yebi tina mso benga ke papa hervé. Sko yo tu pena tanda yo mobe yo lo ba bilobela. Ozupe o tepe caméra, ozui obanzo sala live phone yo lo ba bilobela libo so série. Yo la personne courage à Maria. O te mwana mke oyo baseni ozosala ozolanda bato wana bayaka bakoti na balive ngana banzo ba bilobela banzo ta liso Maria Poutine ti batola onka bayaka hotel sona eza biso ba oyo ti net boenga la ndo yana na bikende kolanga muluba na oya isute banda lo ti lobi po manke faire rigola mwana nga solo matavie za pona faire keba nga sona komi lelo na kombe c'est grâce à faire rigola c'est grâce au Dieu mais sans oublier aussi faire yo baseni toyebi batu batinda yo moni yo tebi bat botindo so za ina pesa libanga o to mona kondo ya kana ba perixo ya ba soi disant ba $100 ya ba nini bani o yo futi $500 ou $800 ba boaki yo libanga yo le libanga batu mkona ngwana poto yo to mona alinga profiter na succès faire niama to mona mkyo Maria ozanani na mboka oyo yo ozanani merci TikTok lelo pena ba se décider ba bi bando kanga pena ba réseaux sociaux ngo ba biso otoke ba TV so yo sala ni na vie zoki na spaghetti na maki bando teka na mikonga te mwano le ofandi na peno zuta na mo bokoti ti baba na mo basi bazanga eloko sa ba ko luka mibali na ba TikTok ayi bando sa ba je mo ba TikTok ba bando encourage que non lo bana bango sa bo yo ta la numéro mobile no mwano yo mona pesa vie yo ta numéro mobile no Kevin Issa mazwa benda na caméra plus 97 et ce qui na 021 mobile no yo te baki yo na tape na ya faire yo Olo profite kutoka kama na fera pesa ota mobali ya mwana na mke wana ya libumu munene ana bakeni wa mwana mobo ya mke bo na age na ngane na temi ngala leke pa na Maria mende na telemi bo na olinga mwana lokwa isate nani na pas à Dubaï OK lobi na tonga ngaso na temsa na ngaba puti nga fera gola memanga na poto fera gola memanga Dubaï ça puta balalanga yo aussi courage wana wapo comme liko kabo la famille na biso na personne à la focus la dynastie volume 2 biso comment se focaliser na yo oza nani na mbuku Tonimne yo lo kwa radio toko imilio to sakaje yo Maria yo oleto za tala mtoto ando sala makamda biso ale toko biso ko attaquer na Tracy o Tracy za ndeko na biso Tracy za mwana ya papa na biso makila na biso ona tulu batolo baramasa mumeni do yo peno zi courage wana ale Tracy ole pa boma mota kesu ko postele kaka buku tuku ya mobali na wana abaseni niko bagolos ko ba comme na posa ba longola muninga musala ponde zala go photo ye ba valeur na biso parce que musala au trésor sala ya ngwana e da repe afuta ndako na nena vandi liboso ya caméra boso na 6 na commune 21 le 22 ba ofutanga na sala ngona sentiment elo côté na ko pesa ndoto te na ko lakta batuma tolu na ngate na caméra ama ya bon biso baboiko qui es-tu madame qui es-tu merci TikTok yo courage aux gens ozaki na posta buzz do ozaki pena na posta buzz ba yo répondre au bodo no moni na bono yo ka rage
Maya esika tokozwa yo bombana makolo mikelo kaba baguette drumeta ya Nicolas Wanga yo ozi courage na wapi o Dubai boni boeko boni boye baba nango bokomi na bakisa ba courage boye ba isute faire faya ko faire tata faire faya ko faire tata yo faire nini oloba c'est ma papa na yo omoni batresi batu bapesi bino ba courage donc ozi no penata yo loba bilobela mobe liboso caméra Maria Keba na baloyenge bino boya nango boye ba isute ba nani tebi bino bisika ba otinda bino Keba moni sika mto otindo moni mto otindo wana yebisa na yo na yebo Keba tebi bino nde boyaka bokati tuko tozala isute na buzoba la nde to mesala so ba yeba mbuye bisa le golwa to landi buzoba rien to na promotion dynastie volimde to na tala bino te na mincho donc na vandi bonanzo yo kabanze munanga bien bo o papa sali ale na qu'est-ce ko maya boni buzoba boyeko boni buzoba bo donc na vandi boepena faire salelinga makambo mobwe ata pe papa ave pele mo pena zongela pe yo pe papa ave okokende kozwa ta ya kosala banzembo kitoko bwendeni ndeti babiso lokwa ba awati basu botolinga kozala fidèle banzembo ezotinda ngala comme infidèle pourtant nazo raisonner tam su ex nanga morobwe de rato yo na yo na linga yo siko ya boye ato vani na pe siko yo ozana mo mobali no mobwe o kraka kala avance ko ozala na o combiner so malgré espèce simbatesco o komisiko et pas mtu mususu mais les mo so bovandi pena bo raisonner expert ba petuana et puis maram ça sala ngasko firo yeso e ba atayo mo pe ba perver to ke no peto zong nini okoyema banzemo makasi bodina ti volume de yie bo bimse so ba soleil wanga o lamseli biso ba tembele o tamsu biso pe o toyeba kate baba no to elelo merci papa Hervé donc mutu mo bu fait le artiste Michel roi fait rigoler Jésus de millions Michel mo ba bo yemba bu Michel mo onga mwana yo na yebi kuta takwa pa musique te mena comment comprendre talanga bia rien faire abaza baba tout moi te ka obeta musique 6 mois boyoki yango ebeti après boyoki esute rien biso yaka na mpepe na biso mo boto yaka na lo après tokolala na moto faire moto dynastie oyo toyebi ke bele bobanda ozela biso tokweya mais rien faire rigola ou rien ici c'est Gaulois gladiateur tokolanda bino te tokozala focus na makambo na biso tokosalela dynastie tokosala promotion boki otala TikTok boza pe bino bato bobanda otya biso boye wana bolobi ofera sila boza pe boki otala TikTok boki na YouTube otala nde bato somba bani na biso boki na précommande bosambwa faire rigola ou rien ici c'est Gaulois toyebisa kibino awa bozo bima bobwaka biloko na bino bobwaka ki bobongamaki po faire ye na makambo na ye toyebi o bino bokoloba tela na vanda ki bona moni lelo na musique oyo so toza posa to banda osala la musique bien boti ko kosila biso ba actualité lokuta boyela biso ba actualité musique exemple moko na pe César ke omoni nde to vandi biso basi tozara na bazuwa na biso moya buzoba ya salité pour dire quoi par là je vais dire quoi je vais vous expliquer une chose omoni nde to vandi so mobali nanga akomi mikolo aosolisanga penza sute aosolisa kata msu mwana mwasi to ata muninga neka ya mobali denga esika na vanda no saka zuwa no lukaka na sa elo mobwe pe longolelanga elongolaka esprit mobe ya mobali na ngepa mutwana ezala muninga ne mobali no linga la longoleli boswana to yebi bino jebo sala boyela biso ba actualité mo lokuta esala kezonga ki ebimaki na 54 to sala ki beto to yebi bino nde boyaka to yebi zuwa ya kibomwasi nde ezalaka to kipe bino te awa volume de dynastie promotion ekezongi to na tana bino te Fere, anatana binote ici fina na peuple ne to anatana binote. Maria Keba mama, komema mokili na mapeka teza ya yote kolo mokili azali. Batu ne na kata chande batu mabeme mokila ngani ya malamu mama. Keba minoka mikolelo bana ote Keba mwana Keba. Omoni ye même mwana muto bozana ebia wana solo lo balongoli msala obalukela bino. O bozana ebia wana solo lo balongoli obalukela bino. Alinga balongole musala telipa ne ya karana. Alinga ngotema ya bokeba.
bokeba bokanisate ke caméra chombo oke moi Dubaï et sali besoin si bonde ko sabiso mama tambola malamu na mokili na banza mama abino apesa ko conseil na tata abino na ba ya na yo ba peso conseil banga mokili mwana banga mokili loka mutu na zwate eloko soki ba peso te ko zwate za yo te o ba pesi yo zwa lo ba merci soki ba boka ko libango lo bi merci oh tala mwana balingana bango ba gentillesse tala mwana yo faute à Kofi moni awa faute à Pepe Kofi mtayamba yo okosali na makamba montre kuna osungola soki montre sonne faute na ye mais si qu'on a fait faire à la peuple moi bo soko ye ya imam to yaka so esengi to kenango ici c'est Gaulois faire à la peuple président kokate ba mo ba senga ga non faire fera sa clôture la francophonie ta mwana yo keba ici c'est Gaulois keba mwana ko yaka ici na ba sentiment makambo faire te mondo bando ba lusama luma bien awa promotion ya faire biso awa makamna bino na miso etali biso te to bino nde boyaka apo bokomose ka biso pas a fi artiste ya mwana bo s'abonner te ya mwana makamna bino bo somba te to za isusu kuna te biso to za focus na makambo faire awa etali biso te to occupé bino te to ça la promotion Gauloises et Gaulois gladiateurs faisons la promotion de l'artiste à faire rigoler Jésus des millions. Na mona ki pe ndeko na biso c'est le scram Poutine papa mapasa a boire ki pe oetoye to oyo kango to consommer ngo kwaza ndeko a papa na biso a tsaki biso pe poa et puis a tsaka biso pe poa et puis azana papa to zana e mobimba miel de soda ba boka eloko ne félicitations vieux pepele makamno so vitoko papa Hervé ou rien ici c'est Gaulois et puis to ebi que depuis pas oser la makamne puis félicitations depuis qu'on zongi sous paro quoi ici marambwana wenge c'est le wenge ki gagne yo papa va ça la makambu famille c'est le rabat depuis que baba a fait rigola yo qui ça courage keba mwana keba ici c'est Gaulois ça peuple mo botoyaka ta toyaka wana bat ba comprendre te ke toye on dit maté na mdel to sakaze de yo moko si ko vando bi la scène la sali bato ni il fallait pas na ko ça comment batu ene tinga bona vandi bona ki baboka tiba sumobu ale na nzoko so te tiba so na baboka yanga no ngapo na yoka komo na ngafa sala awa tiba suketia de ngamo ko na lobi bona mtabwa kinga so baboki ngate yanga te wora so na lobango ko nzala ka presete ya kondima présenter so ngina ni babengi yote oza pressé na vie mwana tika vie yela ondenge yela malem pressé na vie osimba tous moni likola pressé osimba tous voilà les réseaux sociaux même biso so to ça là les réseaux sociaux biso bando ça là on n'a pas ce temps là tout tambola malembe te bi onza mabombi na biso de bosote tout za la malembe moni makambo nyoso à part réseaux sociaux nde yo yinda bo makambo to ça là lelo to ça ba yaya na biso ba mama biso ba sala kango y a rien du nouveau mwana y a rien du nouveau so za posa mabanga za la malembe so za posa yo fele kende ko lalela ka ba musicien na ba studio ozono mabanga ofele ki olalela no bango na ba studio ozwa pena libanga mo be pena ya kafu de yo mo pena bien nga babwaki nga yo mo yebi ko kata ba pongi na yo ubanda ti ba 3h du matin artiste assis so elie moi jus elie ma whisky moi chips allié so za posa libango fele so li to komba ma kanga ba musicien yo c'est ça la promotion de faire rigoler tout que ah ouais ici c'est Gaulois papa Hervé na vandi be critique chinoise na zone nga fero ko boma vie na ngai fero ko boma vie na nga papa Hervé na sa skondeni mokilo yo komisango lokwa ya yo soute loko yo les padres pas zouzou les bébés de mes enfants en tout cas félicitations ti ta vande penanga mona ndo banobi papa ti avandi pena 5 abu papa ndo milubani merci maman Marie Makiesi allez moi na mbesi wana ya ko makile biso maman Marie yo keba soki maman kanga makolo me biso tozaka na faire telelo mission ni boyo tshela nga liboso boye bisanga na yeba mission ni boyo tshela nga liboso na voix angélique oyo mission ni boyo ya ko tshela nga liboso nalingaka ye ata tovandi na samba tosala soka la raisonner ka mtu nazane liboso natiki natiki na raisonner maman père ba peut-être ça va ndenge mo banda sala frère Jésus merci papa merci les pépés de mes enfants
En tout cas, na sala choix malamu. Et pas faire repena na sala choix malamu de ngamo esika na vanda ka na timbi na be mukolo. Pata te sopanga. Au milieu du village wana lokuta bat bara au milieu du village bakosaka. Dans un milieu du village, c'était une bombe à casquette. Ici, c'est Gaulois, on a une bombe à casquette. Ici, c'est Gaulois. Awa, c'est une Gauloise. Tout le monde le sait. Tout le monde est au courant. Awa, c'est une Gauloise. Awa, c'est la fille chérie de papa avec faire rigoler. Et merci à papa parce que, na tchar élément, la ngabou, na vandi, na zota, la ngabou, zotambo, la bagolo, ba yota, la basali, ba commenter, ba aimer, ba partager. Ah, les Gaulois, vous êtes forts, hein. En tout cas, merci beaucoup aux Gauloises et Gaulois. Merci surtout aux États-Unis. En tout cas, à l'Ingarabino, que papa za va tourner. Là, au biso petit, ça la promotion à Kinshasa, tu as dit que promotion aux États-Unis, et ça la papa est en Brésil, au Canada, aux États-Unis. Le 25 novembre, awa tu vas sur Zalana, papa va faire rigoler en Côte d'Ivoire. Awa y est mon opinion, personne en Côte d'Ivoire. Parce que, après, fiat affaire, yo mwana keba ikolo ba laksa ko misapi bona ba ninga no biso botol laksa ko misapi keba ofere yo et puis combien de personnes faire aboko la ba famille belo va faire aboko la ta yo ka famille no wana faire soit zuango et puis na pesa ngo forme et puis de faire pesa famille no forme fungula pe mbanga fionto donner la vandi bona kutena libanga mto batu ba komichi basuna kanga manango yangati nazuka na kangami pona succès lokuta moyibi bano nde tovandiawa tohaka focus na papa veut faire rigola ba critique souvent c'est ça ouragan to continuer ka to savourer to consommer ba maram na biso tout en tout cas tous dans na mobimba faire rigola ou rien ici c'est Gaulois. En tout cas, abonnez-vous juste massivement sur votre chaîne Congo et Singo officiel télévision plus qui veut dire Keyo, mesdames et messieurs. Awa Tiba c'est une Gauloise, tout le monde le sait. Awa naza penga murote na famille na katanda ou naza bande kuna belé baza, mais Awa Skolonde c'est une Gauloise. Awa elle fait la promotion de Papa Hervé. Elle a commencé de faire la promotion de Papa Hervé, c'est pas seulement aujourd'hui. Donc ici c'est Gaulois. Table nanga. Là la table na bi mutako yela Papa Hervé mabena oyela ye. Mwana ozaki na posta ba chauka to pesho makam mende wala biso tresito longolete il est toujours là et si ka sali mabe a robongisa singa famille benda na mekata na raté famille nyonso bazwa ba problème ba beba naka to beba na to bongisa kwaza famille na biso za mwana papa na biso za moko na biso masa mumenu makila menu na biso oyo kobima pwa oyo tikali to meli to boya ete yo mwana keba la loenga salito ya nangwana la planta na kabila makasho chakana sia yo babi mchelo pena babi mchelo bana faire yo telemi faire fiante fait dans mon nord kwa mtabenga pichu yo tuka tokutana ngala bino tokutana biso nyonso le 22 octobre oyo dimanche na Sele papa va organiser sous barbecue mon bange na barbecue li sous en tout cas ba Gaulois di ba to tebi ke mot d'ordre ya papa so epesa mitueur na mobimba tokutana biso so na Sele et c'est 22 octobre 2023 déjà Sele ekoinda wani poto savourer sous dynastie volume de na biso kitoko na elenge puis félicitations na ba Gaulois nyonso surtout ya TikTok Instagram mikolo na quotité na yebi vraiment te mais TikTok félicitations na bino YouTube pe na otala pepele token déjà kitoko en tout cas turo to boyi beti turo to boyi distraction de boye la rabiso ba distraction turo to telemi mobimba en tout cas Gaulois félicitations à bino félicitations à l'équipe mobimba au nyonso ba accompagner qui Papa Hervé félicitations à biso pe ba journaliste auto sala ba promotion à Papa Hervé sans oublier Aïcha Koko maman Leroy tendance de connaissance présent Moscou et papa Namso Alain ma Bakou et ba yampaka ba nyonso félicitations à biso parce que tout ça les promotions qui toko tu es bien que ba jalou bondima biso te mais de biso moto mindima on a pété loko de siko mo pando bimina
yango frère azali na posa kanga nde bandeko ne catch. Félicitations à faire rigola. Nga na bino tokutana na mokolo koya. Bo s'abonner nde juste massivement en tout cas. Bo s'abonner, bo partager ça la ngabe. Bo comme ça ngane na 30K. Sera bo comme singa 30K bo mona na Paris na 2024 na pas perdu. Voilà ra demande na sengi bino. Merci tokutana na mokolo koya. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divine. Bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mon colo fait il a ta mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Bah l'ingambo kaboété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'est pas le